Mama na misombeli yango na somba pena complet na keti ya vert. Kasi o ba yebisi biso to kolata ngote. Pona nini? O pona jibe pona nini yo bango mibale na wera bayoka na kate. Lokuta. Ngana sepelaka na Weranson azalaka roi de la forêt azalaka donc nazaka fanatique à musique na ye na sepelaka na ye makasi. Oh biso to sombe de batien so zaida to vraiment aussi soutenir ça te. On les a pour c'est moi pour soutenir fort DC. Voilà, chers internautes, partout que vous êtes en train de me suivre, bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbino Bozo Zalibakou ya Kolanda, émission Nabino na chaîne Nabino Congo Source TV, Congo Source TV. Là, avant toutefois de commencer, je dis un grand merci à toute ma famille, à la famille Kekambezi, je dis un grand merci à tous mes collaborateurs, hein. Un grand merci à toi, Roméo Moutani, pour cette belle image, chers internautes. Karandenge Toza, Karandenge Bozo Monangai. Bomoninga lelo boma naza hôtel mamakasi likamuni na telemeli boye contenu ya ba appel ya bato na ba actualité na biso ezo se passer vraiment pour le moment ils a 100% concert les 30 juin ya Wenge musique 4x4. Maintenant notre équipe technique a trouvé bon ya kosa la ba descente moko boye pour na kosa la ba interview na ba abonné na ba nani na ba congolais mususu na ba fanatique ya Wenge musique à maison mère Wenge musique à 4x4 Wenge musique à tout entier vraiment. Maintenant Winnie de la presse a trouvé bon ya kozwa ba image oyo koyo ki sabino il y a certaines personnes chers internautes basa contre concert wana batu mususu batelo ba no bitumbeza na STM il faut pas ba mbongo wana bima il faut pas mais d'autre côté lisusu na ba congolais mususu balobi non et ça peut bien pourquoi parce que tout ça trop na ba stress il faut pas concert wana ezala pour que soulager biso mike mais tout ça un peu confuse ma casse. C'est la raison pour laquelle chaîne Nabino Congo Source TV que je vous dis de vous abonner, abonnez-vous massivement pour na bozo ba image ya bien yango chaîne Nabino et soit qui likanisi wana ya kosa la descente sur le terrain comme précision awa tozali na commune ya Ngaba na avenue Lusanga oyo tozo meka un peu kozwa ba impression ya batu to monike batu basa tellement ibele makasi batu basaki na besoin baloba pona nini moi polémique muke zalaki batu ya Wenge musika maison mère côté mususu ya BCBG côté mususu ba fanatique ya Adolphe Dominguez no biso tozale bele mais pona ke total kaka pona to meka un peu ko éclaircir bino to meka un peu ko zwa ba impression ya batu nyonso OK baloma. Mais avant toutefois de continuer cette émission là je vous dis abonnez-vous massivement dans notre chaîne pour ne rien rater. Là je dis merci infiniment à toi Junior Moyowab l'homme de plusieurs couleurs kande moko lobaka mingi. À vous aussi mes concerts confrères et appel comme la pesi bino mbote, continuez de nous faire confiance et continuez de vous abonner. Merci infiniment à toi Roméo Moutani pour cette belle image. Voilà, je vous retrouve tout juste après. Voilà, comme Nevisa Kibino Karakele, l'autre ça vraiment la descente. Congo Source et Kitty pendant la carte mabele en Ngaba. To Kitty to ça la descente, to yeba vraiment ba fanatique. Voilà, to ça na maman ça pembe na biso ça qui pendant na besoin pe aloba point de vue na concernant ba concert o ça pendant les 30. Oh Wenge musique à 4x4 o ekobeta o kala mingi te ba congolais belé bazo zelango makasi mais ba congolais mususu pe bazo zelango te. Voilà, to joyeux déjà. Maman mbote mama. Oko ta la caméra la biso loba kombo nani et puis atoza wapi? Awa toza na Ngaba. Kombo na ngai ezali Cornelie Mupenzi. Na vandi pe kaka awa na Ngaba. Maman Cornelie Mupenzi, voilà, joli nom et puis aux appels qui tournent ma case. Tout ça pour ça, tout ça, bah impression par rapport il y a concert. N'habitez ceux qui sont au courant, il y a concert. Oh yo, to qui wenge musique à 4x4 réseau bêta les 30 juin. Est-ce que aux au courant nango? Na sepeli makasi, ngai pe na kozala le 30 wana na kozangisa te. Tala kutu babaki ke tokolata biso nyonso ba
bateni na biso ya zonkion mais nazomona lisusu bazoloba na biso lisusu zonkion te mais tokolata ta oyo bakoloba ta bling bling tokolata kaka nasepeli makasi ngai mpe nakozala bino mpe boya ebele tobengi bino boya ebele parce que sikana nde kozala esengo ya biso nyonso. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon, toi tu koyoka déjà. Oui, makambo eza koyina babi bango bakozala malgré tout baboyi na bango zonkion, hein, baboyi lisu zonkion to comprendre te batu déjà ba somba ki déjà bateni na bango ya zonkion mais to ki lisu d'autre côté baboyi zonkion comprenez vraiment to ça vraiment na quartier ah to ça la ba interview na biso bon mona batu bazoleka donc bon comprendre vraiment balobi yepe kozala mais à part ça to za pe na papa mususu to za pe na ndeko mobali pe mususu oh yepe to ebite soki akozala voilà, nous continuons toujours pour comprendre que tout ça vraiment dans le quartier, il y a des gens qui passent. Voilà, yo papa le bas, déjà, bonjour de Bonjour madame. Papa, comment on a noté la caméra? Comment on a Eric Djibril la star gondo pas social? Papa, est-ce qu'il y a un événement munene oyo wenge musique à 4x4 bazan nango le 30 juin à stade de Martyr? Bien le 30 juin et indépendance mboka na biso mais le gouvernement s'organiser moi comment boya bien pour na bana mboka malgré tout avec na bituma na est na biso nzamba sungi asali moi grâce calme koti le 30 juin biso to na sombi kagum na zonki pour na participer na concert. Papa mais yo ebite ke baba boy tenir zonki na so courant nango te baba boy balobi zonki te. Oh, biso là to sombe débat tiens ça ida to moi aussi soutenir ça te. On est pour c'est moi pour soutenir FARDC. Ok, pour la soutenir FARDC mais avant que to kabwana yo to so tuna kaka oza pena fanatique ya nani na batu nyonso oyo parce que to moni ke bien que za nango ya wenge mais mutu na mutazana mutu na ye moko tenga pena na ye pona Weranson pona JB Piana pona Adolphe Dominguez et pona tout consort. Ouais pona Weranson wana ma leader na nga vraiment nyaki makasi depuis na ramona muke maison mère wana orchestre na nga maman. Voilà, boyoki ya lobi ya ye pona Weranson na linga ye pena makasi, merci beaucoup. Et puis voilà, tozo lo bakaka ke, to bete sous sujet mususu vraiment bazo boya vraiment mais toza vraiment na batu na biso ebele vraiment toza pe susu na papa puis mususu papa vraiment tozo zo déjà papa na biso tozo zo voilà, bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Maman, papa okoki ko se présenter pour na abonner na biso ya Congo Source bazolanda yo baye bozana ni. Nga komulanga papa Mulula Maturin aza animateur na paroisse Saint-Laurent mais na supportaka Wera banda bumwana ngai banda musique ya Wera nazalaka fanatique na ye. Papa un mot pour la concert au Eza le 30 juin parce qu'il y a des gens au bazolo baké non concert que qui kozalate parce que toza na mwa bitumba muke na est de kuna mais tozo e baté koto mususu e kozala mais kino koloba nini par là bitumba ba soutenir kango na mbongo concert wana ba musicien ba proposer concert pote to ba récolter mbongo totinda kuna na est donc ngana za pour concert wana e betama. Bien sûr, tous agressés, mais tous les mbongo, pote, soda na biso, na front, bazala motivé. Voilà papa, tenye katoye banabatu oyo wana bazo bako sepelisa biso mukolo wana yo penza ozala kapenda fanatique ya na to mutu nini pendo yo mona kasoki penda zo yemba to soki asa na podium papa sepelaka. Ngana sepelaka na Weranson azalaka roi de la forêt azalaka donc nazaka fanatique ya musique na ye na sepelaka na ye makasi. Papa c'est que okozala le 30 wana. Na kozala te mais na kotinda kaka ta ba prière na ngai pote na soutenir bino batu kozala kuna. Merci papa. Bon boyti koyoka alobi akozala te mais akotinda ba prière na et soutenir biso bato boyependa toza na bango vraiment mais avant toutefois de continuer cette émission je dis vraiment un grand merci à toi Dieu Lutumba je te dis vraiment merci depuis les États-Unis merci infiniment à toi Brit Bilem à la cadette depuis les États-Unis encore là un grand merci à toi à celui qu'on appelle Serge Anis depuis la Maroc je te dis merci oyabino yo uni de la presse et là je continue toujours nazo continuer mais tozo keneka malembe tozo kaka ba impression ya batu mususu balobi bakozala te batu mususu papa oti koloba awa ke non il faut ba concert wana ebeta maka pona nini mbongo wana ekoki pe kosunga batu ya este wana soit ba soldat na biso ya FARDC oyo ba mapinga na biso oyo balobi ete bakoki ko zala vraiment comprenez ka nene bino toza kaka
toza kaka na quartier mais avant toutefois to continuer tozo batu mususu ya ba pembeni tozo ko baka malembe. Je vous retrouve encore dans quelques instants. Merci. Comment ça? Voilà, nous sommes de retour encore comme on est ça qui binoka eke. Bilolo pena to kotambola mwa mingi micro na biso ya Congo Source TV et kotambola pena mwa mingi to na posa tozo ba fanatique ya wenge musique à 4x4 mais to moni ke to yi na kata lupango to moni koto tantini moko azo sukola ba sapatu na ye koto mususu mama na sima mais to za posa ka to ye banana nous ce qui vraiment maman na biso mbote mingi mbote mama bien que to yo se prendre yo kana lupango boye kombo nani kombo na Tabita Matondo. Naza na ngaba na komi na ngaba kota kipe ya yo. Voilà Tabita Matondo. Maman, est-ce que oyebi makambo ezo le canal 30 jours babi concert moko ezo beta mapenda iko beta ma ya makasi ya kafu. Na ninge kana posa ndazo ba impression na opo na concert wana oyo wenge musique à 4x4 ba bengisi biso nyonso. Nayebi yango très bien. Kasi toyoki ba formation bat bazoloba o tola tabilamba oyo batiaki te zonkio ndenge nga dena misombela ki yango papa mama na misombeli yango na soba pena complet na kechi ya vert kasi o bayebisi biso tokolata yango te pona nini o pona jibe pona nini yo bango mibale na wera bayokanaka te lokuta bango mibale bayokanaka pona biso ezala poto sa ni to kende to lata bazonkio wana. Voilà boki maman lobi ke ya soma ki déjà zonkio no ye et fa lobi bato ba lobaka wera na jibe bayokanaka te baza posa ba kende ba mona ba vivre spectacle wana live ya coalition wana ya bana wenge mama moi moko pona fanatique na yo na habite osa fanatique ya nani par rapport na bango na bato ba kobeta concert wana. Ngaza nga fanatique ya wera kasi na bango nyonso bayembaka toza biso pour kingani te wera o pour jibe toza biso te ka ngaza na fanatique ya wera kana linga pe am super jibe mo banzembo na yeza la pe moi bien ka batika koloba bilobela wana bango mibale bayokana te pona nini biso bango mibale bayokanaka batika bango babeta. Boy qui fanatique moko ya wera sili ki makasa lobi bien kazala na fanatique ya wera mi alinga pe moi papa chéri vedi kala ndenge ezalaka to continuer kaka interview na biso ba reportage na biso chers internautes to continuer mais avant toutefois to ya mbali susu papa ndeko na biso ya mobali oye pe il faut loba ka comme c'est jamais oye pe il faut loba pesa ba point de vue na ye par rapport ya concert to continuer kaka to zoyer kala mingi te mais to zoyer kala mingi te tozo zoyer vraiment kala mingi te chers internautes mais tozo sabino ka ke concert et ça vraiment confirmé le 30 juin balobi déjà partir il y a 10 heures. La porte est grandement ouverte. Bon, mais comme voilà, azawana bien que to kuti pena na plein musala papa mbote. Mbote mama. Kombo nani? Kombo nanga Jacob. Toza wapi pona ba onyo so wala ndabiso. Toza na commune ngaba précisément Prince Université. Toza awa mais tozo zela maman événement na monde a tozo zela do toza la to réunir makasi. Non yo pas ozala. Obligé donc ego raté te. C'est quoi par rapport ya ba trouble tozo ka ke non ba fanatique ya wera ya jibe do ezane miyibi ba kozala wana ebele tout comme ça ba tumususu bazobanga mais koki koloba nini pona bato bazobanga koya concert wana pona désordre. Ke babanga te baya po donc police ekozala wana sécurité ezala makasi. Donc baya babanga te ponga dela banda zonkio nanga de ngo oh mais ba pekisi zonkio la tanini su pembe ti te ba pekisi ba ba jala wenge c'est ce que doit bana wenge 4x4 donc qui dit ba te tozala mais oza pour nani par rapport ya concert wana oza pour nani oza fanatique ya nani netinga po nanga na sepela na bango nyonso nde bazala wenge wana nyonso ba Blaise Bula ba nani ba jibe ba wera donc na sepela na bango nyonso. Voilà, merci beaucoup. Dis rien. Bon, doti koyoka, doti kolanda, doti makoyoka, doti kolanda penande ko mobala lobi asepelaka na bango nyonso ndenge penza bazalaka. Wana, là vraiment merci à toi Tabita Matondo depuis quelque part je te dis merci babi coiffeuse moko ya makasi, coiffeuse moko ya makasi. En passant aussi un Betty grande sœur mutasala po ba perruque on a la tête à la
kitoko na pesi bino mbote na linga bino vraiment ya makasi to continuer kaka interview na biso to continuer kaka vraiment avant que to continuer to assurer bino kaka que sécurité penta eza assuré chers internautes continuez de nous faire confiance et continuez de faire votre chaîne Congo Source TV confiance abonnez-vous massivement partagez likez pour ne rien rater to bikara pour ne rien rater to bikara kendenge ezalaka to koma na moi suka penda ya moi ni na biso mais avant que to kata na ça pour ça to sous moi quelques personnes pona makamususu merci. Voilà chers internautes comme je vous avais dit aujourd'hui nous avons fait une petite descente pour nakaka mamuya wenge ba actualité wana moi comme teni moi ba makele le bino boyoka bon comprendre kaka que toza vraiment na balabala mais avant toutefois na continuer na pesi na numbote na ba onyoso ba mekisu ko benga biso to meka pe ko beta moi li solo wana mes chers internautes continuez de vous abonner à notre chaîne Congo Source TV abonnez-vous massivement Ritina bataille Rit la taille Ritana TV na pesi mbote sika yo ozali Rit Banza na pesi mbote sika ozali chers internautes tozo continuer kaka li solo na biso tozo continuer kaka na bandeko oyo bavandi do bazapi na posa baloba moi liloba moko papa mbote ouais mbote maman la journaliste hein. Papa kombo nani ouais kombo nanga Elvis compère mais ndenga musique babi nanga Sugalo compère libanga voilà libango ki otala moi caméra muketo moni ope awa okino ko expliquer ba onyoso ba ko landa biso toza awa toza wapi ouais ah toza toujours na université na kipe ayo na commune ya Makala ya ngwana pe tomoni pe yo kiti poka tolobela mama wenge isala biso bien poka wenge banda biso tomona ngote tuwa kana basango mais tozomona pe na événement à live. Voilà, tout le monde a événement en live. Mais va souvenir nini oyo zana ngo bien que tous ala raté comme on a papa wana ensemble. Moi va souvenir nini oyo zana ngo ya wenge moi ba musique mo robo oyebi ke lelo pene na za beso na yo ki mo vocal oh ezoni sanga muke na wenge et puis par rapport il y a le 30 juin oh maman événement monde entier ezo zela le 30 juin spécial concert wenge musique 4x4. Ouais 4x4 te dit que tout le monde a témoigné na banzembo ebele. Oui, biso to yoka to sepelaka ti lelo donc isalaka biso lokola banzembo na biso ba mulolo moi kapela muke po sepesa ba abonné nyonso ya Congo Source e mulolo ikima e mulolo dansma mais webi ka ki banzembo ngome to yebi na biso me mwanda muka yango na yebi yango nga na sali ya wenge. Voilà, merci beaucoup Papa Lobike. À Betimo, à Jean Biso Benana Tawana, j'ai dit un grand merci à tous les fidèles de Weranson, les fans club de Weranson. Je vous dis un grand merci. Fondez les pouvoirs, on appelle ça vraiment merci Siko Zali, on appelle Sibino vraiment merci. Papa, un mot de la fait pour par rapport à maman événement Oye Zali parce que Toyoki va péki si zonkyo par rapport. Toyebi Toyoki Okolobani. Bon, tout ça comprendre était toyebi wenge c'est zonkion. Toyeba wenge na zonkion, biso pe to sombaki ba zonkion pour les 30 jours biso ni otokola taka ba zonkion. Mais to komi sou to mona ke o les 30 mois to la tasu ba zonkion wi zate mais to ko présenter wenge na nini wenge nde zonkion. Yine mtamemela biso yango na toyebi ka les 30 biso ni otokozalaka na mode ka zonkion. Voilà, parmi bato oyo bako jouer jour wana tomoni ba artiste na biso vraiment ebele baza na yo penza par rapport au lingaka penda nani to ozokende de la part ya nani. Wa bon, bango nyonso baza ba artiste ba sepelisa biso klika wenge et puis ça mutu nyonso donc mutu nyonso sepela pour nango pour tout le monde a bosser na kata wenge mutu nyonso na wenge a travailler na part na ye on a pisa la pe mutu na mutu pe na coin na ye asala pe lelo ya zali to mona ba vena biso mukulu to mona ba vena biso tsone to mona ba tata mobich to zomona ba vena biso ba le makaba donc to zomona ba tebele do wenge biso ne bana wenge biso ndi yango ni to tikala kana makila wenge le tombera jamais toka ensemble. Siko message no ko za na batu nyonso oyo bazo contre concert wana ebetama te simba te wenge ezaka pona mutu nyonso ata ukalima ma wenge simba kati wenge ebetaka le 30 juin ekite mata voilà merci beaucoup merci ngape na sepeli madame la journaliste présence na yo et celebiso bien pour l'actualité wenge to bisa pe bana kini ba yo kape na sepeli vraiment makasi na pisika bana wenge nyonso mbote moi 2 personnes ou 3 personnes au baye ouais venanga fali maison fali business
habillement vraiment ye muto osala mamo poka baya basala na université qui paye yo zonkion toujours to yaka chef na biso fali depuis ka le 30 juin salon d'eau dédié to za na pe libanga taka tona kata salon d'eau dédié tala ka coiffer tanga monde basalinga taka nga monde basalinga vraiment na CP so mbote suna yo moko mama la journaliste Willy Kakambenzi na DJ X DJ Spark petit nanga nema ne tombera jamais na zaka wana Sugarlock on perd libanga. Voilà, merci à Toto. Tu peux babi fanatique vraiment. Il peut lobby quitter Mata. Wenge ne tombera jamais et quitter Mata ba jali malgré ba pekisi zonkyo mais dès qu'on a besoin lobby ke bango ba kozala kaka parce que les événements moko oyo baba ne pena ko luka ko mona ngo ba zela ki ngo bien ki ba polémique e pesa maki ba polémique ba to ya misumine isika ba ne ko dingula oh non ba to ana ba ko jouer mais ba ola kisabiso les contrées ba ola kisabiso Wenge ne tombera jamais, Wenge restera toujours Wenge. Voilà avec notre petite interview. Tous continuer kaka mais avant tout fois, tous ande qu'on a biso pe mobile o asa pembeni yepe azana eloko akoloba. Babi lelo batu bakoloba penda ebele peuple congolais bakoloba penda ebele par rapport à concert na biso eza ndeko nanga. Bonjour Yaya. Ah bonjour maman. Donc na CP na idée o babimisi pona Wenge. Ndeti biso ba o to ebi na biso en douter. To CP na idée wana to mona po to ebata Wenge. Ndenge zalaka na kala to CP ndenge ba renouveler ngo. Et ça biso bien fort pour te reconnaître. Mais ndeko na ngai par rapport bato balobi ke ba pekisi zonkyo. Yo posomba ki déjà ta la caméra, yo posomba ki déjà zonkyo na oto ndenge ndizo na no sombi te to neni. Ah biso to somba da utu nda umobimba. To somba zonkyo wana mais to regretter fort ndé ba pekisong et ça bina faux ndé ba. Donc yo pe ozana concert. Donc ngapi no zala. O mona pena Wenge wana kozela. Te no zala yesanga bien fort na mona ba artiste ba bima peni yesanga lengi. Mwande moko ya ba musicien o bazawa na n'importe quel musicien o yo yebi wana mwande moko po sala bato nyonso bi mwande moko po zo nyisa biso ata ya wego ya jibo ya Adolphe ya mutu nyonso. Te ngano sipelno ata ndimbo Wenge ya voyage wani yesanga bien fort. Mais nebi na nga voyage ka wani sangeleng ya Adolphe Domingo ko yemba ta mwandamu to yo kata boni ko sala ka boy voyage boni ko nebi na de mena mi kaka na se pesa ta ba muna. Voilà, merci beaucoup alobi ayebi na ete mais mo ba idée wana ezalika ya voyage ya Adolphe Dominguez tata les grands sapeurs en bon à la biso. Voilà tozo continuer cette petite interview chers internautes quand on a bino awa toza ce qu'on a commis ya makala to traverser penza to koti pena mambango micro na biso ya Congo sur TV koti pena makambango to yoka bato ebele bandolo ba ke non concert wana ezala te d'ailleurs tout ba congolais ebele ba boyango mais to ebité to yoki na biso mutu moko taza contre concert wana mutu moko taza contre par rapport à bato o biso to yami par rapport à bato nyonso oyo basali moi interview na bango muke bato ebele a sepeli bato ba sepeli na bakozala mais eloko ye pesi kokosom ezaka ka ke non pour na concert wana pour na nini mais bato ebele bazo senga voilà tozo ya lisusu c'est pas ya papa ndeko aza pembeni wana bien que bazo coiffer mais aza na posa kaka aloba 100% Wenge oyo kozala balebele balobi ke bazaki na beso bamona bapapa na biso bameka kozala podium bango nyonso wana omeka kaka kozwela bino ba oyo mpe baza moko ya Wenge ba oyo mpe balingaka mpe Wenge me mosusu mpe balingaka na bango Wenge te mpe bazalika na besoin bamona événement na live bamona mpe bapere na biso oyo bapolémique ekotaki mwa mingi mpo na bango ebele bazalaki na posa mpena bamona me naza na ndeko mobali oyo aza pembe na ngai tokozwa mwa quelques réponses na ye par rapport ya spécial le 30 juin ndeko. Bonjour maman. Papa okoki kota la caméra pe bisabiso kombo nani? Kombo nanga DJ RD. DJ RD toza posa kaka tozo ba impression na yo par rapport ya concert oyo Wenge musique à 4x4 et ça ko jouer kala mingi te le 30 juin oyo toza posa toyeba est-ce que concert wana okozala te est-ce que osouteniraka penza ba papa na biso wana to ndenge le 30 wana nozala pona benga mofu na zala toyoka bongo na musika tomona bon toujours na TV tomona bango a live ndenge bazalaka na kala tomona bango susu ba spectacle oyo balakisaka wana tomona ngo so live et ça la biso vraiment bien. Ok, ndeko nanga uti koloba bazaki na posa penza bamona makambo wana lisusu ya kala eloko penda ya zokendele mingi ya wana amona bato wana oyo mo ba polémique wana oyo
oyo esala entre Weranson JB Piana siko esengo na openda pona kokotala barter ba musicien wana mibale wana pena ba star na biso wana JB na Wera kokuta na lisusu lelo na podium moko et tant que congolais et puis fanatique lisusu ya wenge yango moi sentiment wana oza na ngonde sentiment na ngo po na moninge ba leader o ba opinion bazalaka na kala pour te dire que pour la musique il y aura toujours polémique o biso so to linga total la non monde eloba ya mabete eloba pe kete ba se mimiyete pona événement wana tout ça na posa ke biso nyonso to za ba congolais donc baza ba leader ba présenter biso libanda mboka nazo sepela na bango nyonso ezate ke na poni boye na poni nani biso nyonso to ba na tata moko mama moko donc sepela événement na mukolo ngo eleka tellement bien et osala nga vraiment bien tant que na DJ discothèque ne na betaka bango na mona bango live mukolo wana na okene travail te na zala kuna pona nga pe na mona bilembo. Voilà papa et puis par rapport ya teni oyo toyoka ki ezala ki zonkyo et puis teni yango lisu to ekola to la muki ke gouvernement na biso epekisi par rapport à bato ebele déjà si ba somba ki déjà ba teni na bango ba somba ki déjà bilamba na bango mais ba eko brisker bango lisusu moi impression na eza nini impression na ngeza we mukonza mboka so lobby ba konza mboka so lobby au-dessus ya loi ezala raté biso nyonso tozala na sena bango. Bon, pour un exemple, je vais vous dire c'est ça qui est nul. Au rose, il y a des choses qui sont infiltrés par Roko Tapewana. Mon collègue événement n'a pas ma BP les camions. Mais on a que tu as un somme à Pembe là, ça qui signé Sengo. Donc, l'impression dans les arabes place, on est qui était à place, il était au ténité. Et là, on va le photo, ça te l'a tapé, et ça, la bisognon sous bien. Voilà, DJ, avant que tout se sépare, ça n'a pas ça, kaka. Yo, bête, ça a fait musique à papa. Moi, et là, comme moko, boyataka, yo, yebi, et ça là, moi, bien mort, on a pas, on se bat, on a bis. Moi, je sais, moi, wingé. N'importe quel unité, moi, ça l'a jibé, ya, bon. Mais, en tant que non, naza chanté à thé, on a un discothèque. Na sepelara, na mulolo. Mulolo yibi na sepelara na wana. Mais yango mte sala nga emso fandi be père mon na bano beta misika tuni yango nzembo zo beto zalaka na no botamite na bi rande to tsaka na casque oyoki opesika sentiment place c'est benyo en tout cas na sepeli vraiment makasi mama na ngai. Merci vraiment de te voir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà vraiment tout est cause DJ à lobby que ye penza a beta moi musique yango penda moi mingi surtout mulolo. Moi était bossé la biso penda effort moi mulolo wana ezala mingi parce que oyo ka penda ba demande ezaka wana mulolo biso mususu to yebi yango te mais ça sera pour nous un grand plaisir ya ko yo kango lisusu en live et puis pour na ba onyoso ba ko loba ke non ce qui teni wana bazongi sango te ba ozala te teni là ça n'a rien à voir na concert. Chers internautes, avant toutefois de finir cette émission là, je dis un grand merci à toute personne qui nous fait confiance de partout dans le monde. Je vois Hervé Kabamba, je vois notre DG Jires na peso mbote vraiment bisika aux alliés chers internautes. Tozo continuer kaka na interview na biso mais naza na ndeko nanga wa papa tonton oyo pe akoloba moi point de vue na par rapport ya concert ya wenge musique à 4x4 ba impression vraiment ba congolais nde toza na ngoposa bien que tu ko surprendre pe na place na vraiment d'ailleurs il faut que kaka allo baton qui a ça congolais to moni pe alati déjà zonkyo na malgré tout ba pekisi yango mais ya alati yango déjà te ebité pona ko soutenir kaka FARDC to pona ko soutenir concert na biso. Bonjour Yaya. Bonjour Winnie. Etinanga Kati. M'appelle. Voilà, tozana ndeko nanga mobali awa mon vieux ya Kati balobi dollar nyonso francs CFA euro na maboko na ye mais Yaya na sana posa kaka to so ba impression na yo afin que to so impression na moi combo pour ba onyo so ba Hollanda biso et puis to so ba impression na par rapport ya concert le 30 juin to ebité ba bongisano eza ndenge nini bien que bato ebele bazana bango ya wenge wana te mais bato ebele bakoya pour ba mona spectacle wana. Ah, merci beaucoup. Jojo Bilumbo, on va cambiste. C'est tout, hein? C'est ça. Voilà, Yaya Togi Katoye par rapport à concert, il y a le 30 juin, débité au Kozala. Pour des gens dans un zimel aux alenco. Dans un micro pour nous, bien. Ah, merci beaucoup, Soussou. Et puis, Wenge, bisous, toi, Bana Wenge. Toi, Bana Wenge 4x4, on doit avoir bon gic, bon genre. C'est-à-dire que
Wenge vraiment et sali babiso pe boye le musula tata moi ke bien za pona Wenge. Oui, vu que nous tu vas prendre concert wana en tout cas pour nga eza concert moko bien parce que et sali bané belé Wenge aujourd'hui président Wera président Jibin Piana ça dit que mamboleka na ba fikine ya ba guerre d'esprit biso za na bandula ba fikine mais comment na bango boye ba sanga na ba beta podium moko na martyr. En tout cas, elle est que la biso attaque bana Wenge. C'est-à-dire en tout cas, na muto na idée wana en tout cas, on a benga en tout cas, azava champion pour nga, azava champion parce que tu ba producteur ba uta partout ba ya ba tika jamais ko sangsa Wenge. Mais ti poana na ebi kombo na yote mais elle est que nga comment à convaincre bango na nini. Nous les wana en tout cas to kozala parce que tout va bana Wenge, c'est ça aussi. Voilà, merci infiniment à toi Roméo Mouchani na peso mbote siko zali mais to ngisu ka to yeba okozala. Ah oui, funa zala na oui que nous les porte à stade de fungama 10h biso to zala ata ba 11h na ozala parce que na billet na ngeza na zoki billet lobi na ville na Frisel ba pesa nga billet na batunanga ya ville tout ça na ozala. Mais par rapport ya ba père na biso baza na concert wana yo pena ozaka mutu pena ya nani pena o mike nga na za boy bien que za na ngo Wenge mais na bango nyonso mo mutu na bando sepela to na sepela net siko eza peut-être eza boy. En tout cas so na bina lo ba na sepela na leader moko ponga za mona Wenge na la samba leto no kende na bina bato ba yebinga baza ba misem su baza mais comment on a boy na za idole la mukulu. Mais de la forêt, elle vient à Bissonner, na Mukulu. En tout cas, bango mi balé na sepera na makasi. Mais ça la musique na ngo bien. Mais na ma identité Mukulu quoi. Jibin Piana, c'est ça. Mais toi qui sous zonke ba pekisi ango, to ebité o somba ki déjà to moi nouvelle wana ela ki ondenge nini. Ah oui, mama zoki ango le lope na ki onga na tongo hein. Ils ont contenu à mama ba guerre na bango hein. Mais ango te que non et puis que ça va tout pour un concert non. Zoki on ba bi que fait za mingi ne RDC pour nous soutenir la FARDC na biso. Et là ma bête, le gouvernement montre que bakanga bato bazola tango menga moni za ngo mabete. Mais basala o ba moni parce que bango de baza bon ba okamba biso quoi. C'est ça. Moi 2-3 personnes et pour na ba nyonso. Na pour na chaîne na biso Congo Source TV ba abonner nyonso ebisi bangoni. En tout cas na sepeli na moni vraiment matériel bien hein. Ils ont vraiment la moni mo ba capacité mo reza. En tout cas la pesi mo teming na moi sinanga. Moi sinanga Judith ba nanga Merdi Bilumbu Chilo en tout cas na ba camarade nanga na bo sanitaire na pesi mo te belé na grand frère nanga colonel Izi bisika za na commune ya Kinshasa masa nanga Eric Mukweso Micho camarade nanga Bralima en tout cas na sepeli so na bo sanitaire na ozalenga évangéliste pas phrase kombi PSTV, ils ma bête quoi. Voilà, merci beaucoup. Na moi tant au mukende konanga apesi biso déjà to kaboy na biso na ye, to kaboy na biso na ye, mais avant que to continuer vraiment émission on a pesi bino mbote sika bozali. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission chers internautes. Na pesi bino vraiment mbote belé puis merci mingi de nous avoir fait confiance. C'est bon continuer quand ça la biso confiance parce que c'est pas donné à tout le monde. On a trouvé beau ya kokita sur le terrain tout ça précisément na commune Yangaba. Oh, tu as bandeko ebele balobi par rapport ya concert on est le 30 juin par rapport ya collaboration na oyo tomoni ba artiste na biso ya minene bazo sangala bien que ba polémique ezalaki malgré tout mais ba trouva ki bon ko sala eloko moko po bazongi sa biso pena na tango akala bazongi sa biso pena na tango yana ya mulolo babi mulolo ezante moko oyo ba te ebele vraiment ba sepeli nango. Merci infiniment à toute la famille qui est Kambezi. Merci à toi notre DG Hervé Kabamba. La personne penda, merci mingi. J'irai, c'est notre DG J'irai, voilà. La personne vraiment merci Siko Zali, merci à toi la patronne. La personne merci Siko Zali, bah on est sur la salle, biso confiance. Merci infiniment à toi Bénédicte Bouka, sa maman pasteur depuis Brazzaville. Bah on est sur le côté là, balo sambo na bango, à ma grande famille, à ma maman chérie, maman Fatou, ma maman Aziza. La personne merci mingi Mimi Kandolo. Je crois déjà bien, je vous retrouve à la prochaine 2 émissions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.